nazwa ki révélation nzambe na nga révélation papa simo ki monki ngai a révéler ngai révélation pona Karine Mukonzi na yebisa ina pesa e message mais message wana na kokolo bango na internet te poete batu ya mabe bako profiter nango na luka ye en privé na yebisa ye likambo yango mais ngai na luka ki na ba façon nyonso na zwa ki ete mais na yeko zwa donc na yeko sutuka eleki 3 semaines na bosa na kutu makambo mais na yeko sutuka na pongi likambo yango ezongeli ngai lisusu donc il faut kaka na komisa yango nde na sala ki video na tongo wana kutu na lamuki kambala mo na pongi na banzi ko sala video wana na publier video mo mukuse po batu ba komisela nga epa na ye pona nini na pesa ye message na ye mais babizengi ya bato ba comprendre ka makambo te baso ko loba nga nini nga na yeko fingisa kombo ya Nzambe na yeko fingisa kombo ya tata simu ki mo kianga Nzambe molimo mosantu mokili oyo mobimba obomonaka ezala basi mibali munene mukie mwana mukie mukolo baza tozaka na Nzambe moko oyo amikabola kale 3 corps Nzambe tata Nzambe mwana Nzambe molimo mosantu tozaka kaka na Yesu ko Nzambe wana o bato ba imagine ka bakanisa azali esprit amona na kate bakanisa azali molimo kaka mais biso toyebi ki azali mutu siko Nzambe wana esa Nzambe bakimbangise kaka webisanga Nzambe azaka Nzambe bakimbangise donc ce qui a fait révélation pour la mwana na ye malgré mwana na ye yebi ete asosola yete mais na mawanzamba zalaka nango ayoka mabondeli na biso amila ki se pa ne tellement que ngana yebi ye nde ayekoloba na munga mwana na ye apesi ngai message na komisela mwana na ye pour ezali très important pour asalela yango pour ceux qui asaleli yango te ahokutana na likama wana ekozala ya pasi siko Nzambe alingi mwana ye alela te siko bino boya koyebisanga ki na kofingisa lingomba mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous lelo tozomona Israël esika Jérusalem ezali mais baza kobunda na Iran bazobundela nini bazowela nini bitumba ngoso sila kaka te esika Jérusalem eza kimi ezali te pour comprendre que Jérusalem eza kuna te esika Jérusalem ezali kimi il faut ezala tango toza nango eza 4e génération Nzambe akovanda na basali na ye na ba serviteur na ye ba serviteur na ba ko salela ye toko adorer ye toko mona ye en face ezali biblique siko Nzambe akovanda wapi soki na Jérusalem te il faut avanda na Jérusalem siko bolobi ke kuna nde Jérusalem siko koma na Jérusalem ango ezanga kimia il faut zo appel pour kozala kimbangi ezali vocation omoni église kimbangi ezali c'est le royaume de Dieu makambo ko bimane ti biso bato boy to bimine ti ngande muto boy na bimi boy donc so za na mutema te soki ozali ozwa donc soki ozwa appel ya Nzambe te okomona ngaka mutu mabe okofinga nga okochola nga okobenga nga mutu mabe okoloba kinga na obundisa lingomba okosala nyoso oyo kolinga mais soki ozwa appel ya Nzambe soki ozwa na vocation Saint-Esprit bandolo bakati na yo ke ngamoko munazo tambwisa ye bandolo bakati na yo andokiti so motema donc okomona nga mabeti mais ba oba mona nga mabena yebi ke baza 26 ate oza na kati wato oza na kati ya lingomba ozali 26 preuve mususu ya pasteur Kikonga ye wana asalaka pasteur église munene mais asalaka nini aboma église wana a comprendre que Nzambe o bato lukaka yeyo azali na nkamba Nouvelle Jérusalem lelo akoma kosala ba témoignage akoma kolobela tata simo kimbango kiangani akoma kolobela nkamba Nouvelle Jérusalem mingi pe baza partout dans le monde ebele ba bongola mitema ba comprena que totambwisami na lokuta bakoma bakimbangiste mais yo aucun nkamba okutani na Nzambe balakisi ke Nzambe yeyo ozongi o continue ko sala lingomba na ya chirichara o continue ko sala ligablo na wana ozo mata ko za 26 neti nga pena mutu moko yamba ngate na chaîne na ye azo lobela 26 azo kumisa 26 chiffre mal satanique ale ngape na chaîne na ye mwana tata simo ngi nza chambi molimo santo Nzambe molimo santo na ko kata émission
donc nga tana une mission na yo fo lobela ka o nga na ye yo fo lobela nzambe na nga donc yo ko kotisaka buzoba moko te na kati émission okokata il faut lobela kaka nzambe na nga soko za na poso lobela kusu zelanga tana okene et puis nga chaîne oyo bakumisaka monde 26 wana satanique na leka kangote na ko leka ngo jamais ko za monde mabiba ngope baza 26 soko moni muto oyo azo ko kumisa mingi 26 azo boya nkamba azo critiquer nkamba azo sala kwa rassembla aza 26 et puis na koyebisa bino totalanga bomoni chaîne eza yanga mutu moko tatindanga ni baba songi moko kyangani ni baba Mbenza ni baba José de Ngenda ni baba Zako muzatindanga te nkamba tindanga te et puis eza ratel kité nazo sala na ndenge nanga mutu moko tayela nga ba bêtise alobaka de n'importe quoi yozo yokse ngomba soni non non ça la vocation na ndenge yelinga na ndenge nanga buyaka kolobaka na ngate de n'importe quoi bozoloba wana il faut arrêter ça nazo sala musala na ndenge vocation ezo memelanga donc na 26 te mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Voilà, merci à votre bazali Kolanda, Francis Kabalenda, la patronne de Balenda News TV, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. En tout cas, oyo ayela rabino, masolo ya bien, la sagesse spirituelle. Balobi ceux que nous avons sagesse spirituelle, nous avons conscience. Yaka na la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem, Maman Francis Kabalenda. Donc, émission Kimba Mozabe, rien que la vérité. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, on a bien grâce à Nzambe Molimo Santo Papa Simoki Bonkiangani, azali ko battre la paix, azali ko bombanga. Donc, naza ba sujet moko très important na ngina lobela. Bato bazo comprendre des thèmes okilio nani atinda bango, nani atambwisa bango. Tant to yebisa kabino ke tata Simoki Bonkiangani. Nzambe Molimo Santo azali Nzambe, bo comprendre raté. Alors bolanda ba sujet bien bolanda makambo nga na ina lobela eko zongisa bino mwa mokie malgré bébé spirituel baza trop baza dominer pona ko faire comprendre bango ezala mwa passe menga na ana bino na zakaka na bino voilà mokili oyo bomonaka oyo tata Simoki Bonkianga nde atambwisa bango na ndenge nini landanga bien pour comprendre. Premièrement toyeba dike Israël et Sika Jérusalem ezali. Israël et Sika nkolo Yesu azali. Israël kunande penza makambo ya bonzambe evandi. Mutu nyonso yebi bongo. Presque bato nyonso basambelaka au nom de Jésus, église de réveil. Na benga bino ba réveil te mais na benga bino église de sommeil. Po bozali kolala ti lelo bo comprendre kaka te. Israël et Sika wana kuna nde bato bayebi ke kolo Yesu aza kuna nzamba aza kuna nde Jérusalem ndenge bato bayebeli. Mais tellement que nzambe azalaka nzamba zuwa, nzambe azalaka nzamba zuwa, lelo Israël bitumbe silaka te. Esika Jérusalem ezali comment bitumba fo ezalaka makasi bongo, comment kimia ezali susu te na Jérusalem. Pour te faut boye bango ke Jérusalem eko ko zala mibale te na mokili. Jérusalem ezala kaka moko. Donc on nyonso ba fonda wana il faut ekufa pour Jérusalem ya sika. Jérusalem on zaba vandi etongama. Lelo tozomona Israël et sika Jérusalem ezali. Mais baza ko bunda na Iran. Bazo bundela nini? Bazo wela nini? Bitumba ngoso sila kaka te. Et si que Jérusalem est à qui est habité. Pour comprendre que Jérusalem est à kunate. Et si que Jérusalem est allé, qui me faut ezala. Tango tozana est à 4e génération. Nzamba kovana na basali na ye, na ba serviteur na ba ko sale la ye, toko adorer ye, toko mona ye en face, ezali biblique.
Si on ne sait pas qu'on va dans ceux qui na Jérusalem, il faut avoir dans Jérusalem. Si on bolobi que pour na de Jérusalem. Si on comment na Jérusalem amo ezanga kimia. Et puis bango bazala ki makasi bango bande ko beta Iran makasi mais lelo ba mboka wana Iran bakomi ko beta bango. Bakomi ko tindela bango ba missile supersonique. Pour Israël, États-Unis et Dakabango. États-Unis et la Rabango, Nduki, et la Rabango, avion de guerre, radar, ou détecteur, missile, ceux qui sont au Moussika. États-Unis, Américains, Pesa Rabango et Amo. Bazo soutenir Bango, soutenir Rabango Makas. Mais lelo, Mboka wana Israël, Bazo Kokali souté. Iranien, créer, missile Moko. Oya makasi supersonique eza très vitesse ba israélien bazoko kalisusu te bazoko kokanga ngoti po wana eza très vitesse eza makasi donc ceux qui côté bombarder mbala moko et côté bombarder même ba américain bazoko kasuko soutenir bango te po ba dépenser makasi bazoko soutenir bango mais bazoko ya kaka comment Jérusalem ba kweya kaka bazo kweya kaka po ba américain pe bazaka na besoin ba récupérer mboka wana bazo soutenir bango po bazaka na besoin ba récupérer mboka wana Israël yango baza ko soutenir bango sikoyo Israël bazo ko kalisusu te bandeko nanga bazo ko kalisusu te bakomi ko betama ba Iran bakomi makasi bakomi kotinda ba missile oyo komi kokwea tina kati ya Jérusalem donc ezo bombarder mboka donc bazo kokali susu te pona nini babengaki yango Jérusalem nyonso wana nini ezali kanda ya tata Simon Kimbangu kianga Nzambe Molimo Santo soki bozo comprendre te ezali kanda mboka obino bobengi Jérusalem mboka wana ekokufa tangu mboka wana ekokufa nde bokoya ko comprendre bokoyeba que Jérusalem ezalaka kuna te ezalaka place boy pour Jérusalem faut etikala moko il faut etikala moko tala lelo kaka mboka wana Jérusalem wana mboka wana Jérusalem mboka ya Jérusalem mboka oya Israël obino bolobelaka mke ba Yohane soki banani bande kwa Jésus bavandaka kuna soko keyo komona ba famille ya intel bato Bible ba famille na bazalaka kuna pona bino bokanisaka bongo soki oke kuna omona libota ya bato intel nyonso wana eza fondé eza créé moto mwindu ozoyebisa likambo eza important il faut asa la recherche mais akosa la recherche te akoya ko chrétien azofinga azomona zoba nzoka nde zoba nde eza yo moto eza kofinga sans ko raisonner sans ko réfléchir sans ko sala ba recherche histoire nyonso wana Israël ezali fondé eza fondé yango omonaka carte d'Afrique et bimakuna. Donc carte d'Afrique ça veut dire que Israël obino bolobela ezali oyote, ezali Afrique. Afrique nde Israël, Afrique nde ezali na Jérusalem. Jérusalem est vendue en Afrique, au nord de l'Angola. Mais pas trop comprendre te. Ce qui Jérusalem en kamba wana mindele nde bazalaka kuna parfois bolinga bo comprendre. Moto mundu amesana za na se ya mundele. Nangonga otoza na tango toza o eza tango na biso ezali tango na biso alors oyo ya biso ba récupérer histoire na biso ba koko na biso bazwa nyonso basalela yango Bible bazwa ba mema yango na ngambo wana déjà ba sepela kinango fini la récréation papa Simon Kimbangu kianga na lobi fini la récréation aza ko récupérer nyonso Jérusalem wana Israël wana ekokufa po balata kombo ya Jésus na histoire nyonso ya Bible o esalama kuna te et puis même tolo bana ngonga o na mboka wana Israël ba pekisi bango ko bondela na kombo ya Jésus mboka obino bolobi ke Jérusalem mais ba pekisi bango ko bondela na kombo ya Jésus ba église na bango ba ko sambela na kombo ya Jésus te soki ba yoki bino oza na prison ya inane soki ba yoki yo même na internet au côté na kombo ya Jésus te oza na prison ya inane oza na prison siko boye bisanga bino bi Jérusalem ezakuna comment mboka o Jérusalem ezali ba boya kombo akolo Yesu et puis ba lobake soki o meki o koti prison nde bazawa na babondela ka lisute
babondelaka lisusu te. Siko me mutu mwindu azo comprendre te. Ako comprendre te, mutu mwindu ako comprendre kaka te. Atozo talisa ye, ako comprendre te. Papa Simon Kimbangu na 1952 na lowa esika bayekoli na ye bazalaki. Papa Simon Kimbangu akufaki non na 1951 mais abotami pe kaka na nkamba ka mokolo yango et puis mais corps na ye pe wana pe baleka kosala asekwaki na 1952 tellement eza biblique te bato bayebi na bango te bato bakondima na bango te mais lobi le bokondima yango okomba Kimbangu ebanda lelo te ti lelo ezo continuer ayebisaka bayekoli na ye mokili mobimba oyo les 4 coins du monde epesameli ngai les 4 coins du monde nzambe apesi ngai yango mikolo ekoya lingombe kotikala kaka moko ekolobe moko les 4 coins du monde nzambe apesi ngai yango azali nzambe tata Simon Kimbangu kianga ye wana tata Simon Kimbangu ya liputa et puis alobaka kaka bongo ke nzambe apesi ngai yango yo mona mokili mobimba nzambe apesa yango simple mutu te donc tellement kaza nzambe amibimisaki na ye te alobika ke mokili mobimba les 4 coins du monde nzambe apesi ngai yango ezali mo o nzambe itilizaka amibombaka na ye donc mokili mobimba ezali ya ye mikolo ekoya lingombe kotikala moko ekolo pe moko. Donc bino nyonso bobelelaka ba français bomonaka otanga te ozolobaka français bientôt komaka bien te ekolimwa bino na mitu balangue wana nyonso balangue nyonso étranger ekolimwa mokili mobimba tokolobaka Kikongo ezali langue ya nzambe bokanga data lelo. Donc c'est ça yango wana bozomona Jérusalem wana il faut ekufa pour Jérusalem il faut ezalaka moko na mokili ekoki kozala mibale te il faut Jérusalem wana ekufa soki ekufi nde Jérusalem etombwami ya nkamba po Jérusalem nkamba etongama ekoma na niveau o nzambe abongiselaki il faut Jérusalem wana ya lokuta wana il faut ekufa totikala na Jérusalem solo ya nzambe kote wana kuna nkolo Yesu azali te nkolo Yesu azali na nkamba nouvelle Jérusalem mokili momio boko sosola yango mokili momio boko yeba yango azali pembeni ya tata na ye je serai à côté de mon père ezali na kati ya Bible oyo kososola tata na nga yende na komilakisa epai na ye oyo kuta kolinga tata na nga te nga mpe na komilakisa epai na ye te na kobombama ye yango mingi bobelelaka kombo nkolo Yesu me bomonaka ye te position eyebanaka te yango Jésus mokili ezokufa tokosuka wa bozelaka oyo akoya kozwa bino ake na bino na mapata jamais ekolo Yesu akoyaka tomboli bino ake na mapata ezalaka te boyebaka nde lobeli ya nzambe te lifelo ezaka na mokili lola pe eza na mokili jugement ekozalaka kaka na mokili bawei na bato ya bomoi tokosangana bawei bakozonga papa Simon Kimbangu kianga nalobaka ngo bawei bakozonga bandeko tozali kokende so tozongi na Congo na biso lelo nde toza boye bandeko nanga premièrement na bandina na 26 na lobana na 26 avant na kota na makambo mosusu boyebaka date po bato bazozela date ya kosamba ya Angola po église kimbangiste na 26 il faut bakende kosamba ya suka na tribunal na Angola date bato bazelelaka ngo mais na koyebisa bino eloko moko bobanga na bino te date wana eza na maboko ya tata Simon Kimbangu kiangani po date ya liboso le 12 septembre wana ye moko tata atiaki yango po bocomprendre ke nga moko nde na kosamba na bino siko date oyo ezoya ezali fini la récréation ezali date ya suka oyo ekoclôturer makambo nyonso siko ekosamba wana ntango ekosila bomoni lingomba wana ya Angola 26 wana ekokangama na tokorécupérer nyonso donc l'état kobloke nyonso bazongisi yango na nkamba ale siko bandimi na ye na bato balandaka ye bakoluka solution na bango po échec ya mutu wana ezomona na miso bakoconfisque nyonso sauf rien po ezali église kimbangiste a créé église na ye libu ya ngimbi na bandimi na ye basala stati mais hier on a pouvoir même recréer église
po sort na ye nde ezomonana échec na ye ezomonana et puis tant bakokanga yango nde bakoya na ba 26 eza na ba Kinshasa na ba poto partout dans le monde ba 26 wana nyonso yokanga na ndenge nini po mikolo ekoya soki église na yo bobondelaka na kombo ya kimbangu même bato ya ba église de noir boyokanga bien mikolo ezoya soki obondelaka na kombo ya kimbangu église na bino bosalaka na kombo ya kimbangu ba église na nyonso bakokanga yango. Pona nini bakokanga yango? Soki olingi osala église na yo na kombo ya kimbangu fo okende kozwa mukanda na nkamba moni direction nkamba Nouvelle Jérusalem kuna nde bapesa accès lettre akoki kosala église na ye na kombo ya kimbangu. Mais soki ezate église wana ekokangama leta ekozala makambo wana maboko Congo Kinshasa, Congo Brazza, Congo Angola même poto po ekotambola partout dans le monde. L'État ozalika mwana maboko osali église na yo bosambelaka na kombo ya kimbangu bakokanga yango bakotuna document oyo uti nkamba eza wapi po esika tata kimbangu azali na nkamba Nouvelle Jérusalem siko ye moko muto bobondelaka wana bosalaka makambo na cc ya mabe bozoko utiliser kombo na ye aboyi na ye bomoni kana ba Egypte na ye aboyi kombo ya nkolo Yesu nde balobi ke babondela su nkolo Yesu te siko ekokoma sikoyo na ba église na bino obosala wana bakokanga yango avant osambela kombo ya kimbangu mukanda source nkamba soki olingi te kwende kosambela kimbangu na nkamba po ye azali na nkamba il faut otosa okende kosambela ye na nkamba premièrement bakosala na bongo bakokanga ba église wana et puis na koyebisa bino bomoni ke roi azalaka kaka moko mutu na bino mwanda nsemi tango azalaka mwanda nsemi akomi mona makasi mwanda nsemi adondwaki na Congo adondwaki bato do ekomaki ekipe ya mwanda nsemi mpena akomaki na bato na ye mwanda nsemi alobi mukolo mosusu akokendaka nkamba wana bakosakade nkamba bakobebisa nkamba wana o bato balobelaka nsika nzambe azali mpasi moki mbangu aza balobaki de n'importe quoi mpona nkamba mais mwana nsemi aza tellement roi azalaka moko mwana nsemi fo akufa histoire na ye esila totikalaka na histoire moko nkamba po papa simoki mbangu kianga nazali nzambe papa simoki mbangu depuis 1887 azalaka na nkamba na ba voilà misato pa kisoke pale mwa pa de ngenda Dieu le Père Dieu le Fils et le Saint-Esprit bango nyonso bazalaka kaka na nkamba kaka nzambe moko ase divisaki lisusu na 3 corps bazalaka na nkamba basalaka ba réincarnation yango bomonaka nkamba bande banda mama ngulu abetaka ngonga abanda kotambusa nkamba wana banda le 6 avril 1921 ti lelo kombo ya kimbangu esilaka te et puis véritable kombo ya kimbangu ezali na nkamba véritable nkolo Yesu bolukaka azali na nkamba Nouvelle Jérusalem yango bomonaka bato nyonso batietieti bamakelele wana esili bakei keneti bangunza bazasu na place te bangunza histoire na bangunza ko bayokanaka lisusu te bati esika lisusu na ngomba oyo mikie wana bakokanga yango soki olingi sambela fungola église na kombo ya tata nyonso biye machuwa ye bofungola église na kombo ya Nemakela ye bofungola église na kombo ya batata na bino ne bofungola ba église na bino na bakombo wana o église ya Simon Otoko Simon Otoko mais wana bokobondela na bino o église ya sopenda bokobondela mais kimbangu aboyi na kombo na ye dofozwa mukanda euta nkamba premièrement ekozala nanu bongo mais après les temps à venir lingomba kotikala bobelese moko ekolo moko biso nyonso tokoma koloba langi moko langa nzambe moko balangi wana nyonso kolobaka ekolimwa bino na mitu tokotikalaka na langi moko mokili mobimba bakolandaka kaka langi wana yango tokotambwisama nango na mokili lingomba se moko mokili mobimba oto kobondelaka na lingomba moko so ba église ekotikala wana et après ekokanga po nzambe akonimisa misala moko na moko libanda bomoni misala ba tata 26 bondoki na bango bokobo na bango misala bango basalaka ya mabe wana
et comme bima libanda si comment ba pasteur na bino pe susu ba pasteur na bino bomona surtout pasteur on a moni ki bazo bimisa ka histoire na yeke ya pesa ka bandemi mbongo po ba ya kosala ba déclaration ba ya kosala ba témoignage ya lokuta. C'est vrai yebe pasteur wana tango nende koki misala na ye ebima libanda po nyonso asalaka ezali bongo ezali ya solo siko tango ekoki misala na ye ebima libanda namonaki mwana mwasi moko azoloba ke osoka azalaki ya nzambe te banga babundisa ete bato mosusu bakofondaka kobundisa ngo wana bakofondaka ngo misala na ye nde ezobima libanda nde yango wana tango ekoki misala ebima libanda bazobundisa ete me bazobimisa nde verité na ye babimisa verité ya misala na ye bapaster nyonso bomonaka misala na bango ekobima na mpoasa epuis ntango misala na bango ebimaka bango bamona yango lokola ndeni bazokontinue ka kodondwa me ntango bakobuka bango maseke wana balata ntango bakobuka bango yango ekosila mpo mangomba nyonso ekokangama. Premièrement ebanda na ye moko na kombo ya tata oyo nyonso abondela na kombo ya kimbangu bakokanga eglise na yo bakokanga yango po ntango bakokanga yango nde sikoyo tokokoba na temps oyo bamangomba nyonso ekokangama po tokolanda se nzela moko Jérusalem esika ezali nkamba mpe Jérusalem tokolanda nkamba tokotosa nkamba po kuna nde nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto azali kuna nde soki biso nyonso totalisi na nkamba pasi na biso ekosila banda bobanda kobondela pasi ezomata mpona nini tozososola te mokili eza ya nzambe molimo mosanto ata simoki moki ya ngani azali na nkamba nouvelle Jérusalem soki mokili ezososola ete pasi ekosilaka te nkolo yesu mpe aza na ye na nkamba me avandi kimia soki yo ososoli te ozokomprendre ete ozokoka koyeba ete pasi na yo ekosilaka te moto moyindo toza na grâce toza na 3/4 ya pouvoir po toza na nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto bakita kati na biso 3/4 ya pouvoir moto moyindo il faut asala oyo biso na tosali te nano to inventer babiloko ya motu ya te nano tosali te maboko na biso nano ecréer te il faut to créer nyonso eza toza basavant mais tozosalela yango te mpo ani po tokomi kaka na etape ya kososola kimbangu te kimbangu azali mvuluzi mobikisi ya moto moyindo ye mpe aza na nyonso ya moto moyindo mindele deja bazwaki ya bango epuis aza nzambe oyo akeli mondele moto moyindo lo biso nyonso oyo il faut totalisa nde pana epuis tokotalisa ekokokisama makambo ya nzambe eyaka malembe ya satana eyaka na essentiel evanda na mokili oyo totambwisami na satan siko lelo totambwisama lisusu na satan te totambwisaka na nzambe moko. Donc c'est ça. Et puis nga nazwaki révélation nzambe nanga révélé nga révélation papa simo ki monki anga a révélé nga révélation pona Karine Mukonzi na yebisa ina pesa ye message mais message wana na kokoloba na internet te po ete bato ya mabe bako profiter nango na luka ye en privé na yebisa ye likambo yango mais ngai na luka ki na ba façon nyonso na zwaki ete mais na yeko zwa donc na yeko sutuka eleki 3 semaines na bosa na kutu makambo mais na yeko sutuka na pongi likambo yango ezongeli ngai lisusu donc il faut kaka na komisa yango nde na sala ki video na tongo wana kutu na lamuki kambala mo na pongi na banzi ko sala video wana na publier video moko mukuse po bato ba komisela nga epa na ye pona nini na pesa ye message na ye mais babizengi ya bato ba comprendre ka makambo te baso ko loba nga nini nga na yeko fingisa kombo ya nzambe na yeko fingisa kombo ya tata simo ki monki ya nzambe molimo mosanto bande ko ko yebisa bino eloko moko mokili oyo mobimba obomonaka ezala basi mibali munene mukie mwana mukie mukolo baza tozaka na nzambe moko oyo amekabola kale 3 corps nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto toza kaka na Yesu ko nzambe wana o bato imagine ka bakanisa azali esprit amona na kate bakanisa azali molimo kaka mais biso to yebi ki azali mutu siko nzambe wana esa nzambe bakimbangise kaka webi sama nzambe azaka nzambe bakimbangise donc soki apesi révélation pona mwana na ye malgré mwana na ye yebi ete asosola yete mais na mawa nzambe azalaka nango aloka mabondeli na biso amila kisi epai na tellement que nga na yebi ye
nde ayekoloba na munga mwana na ye apesi ngai message nakomisela mwana na ye po ezali très important po asalela yango po soki asaleli yango te akokutana na likama wana ekozala ya pasi siko nzambe alingi mwana ye alela te siko bino boya koyebisanga kena kofingisa lingomba mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous bomoni nga nde natamboselaka makambo na nga bino nga na kofungola bino mayele nga na kofungola bino mitu po boza troublé boza donc diba moko na comprendre te bomema makambo ndenge nini mokili o mobimba mutu nyonso bozomona nani akreye botala photo ona tieli bino mutu adécora photo ona inspiration azwa likambo spirituellement adécorer eza ko photo ta kende ko kanga men adécorer yango tango adécorer yango nde babimisi yango photo ona tieli bino nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo so bazali ko créer na mutu te siko mutu bango babande ko créer azalaki donc ezalaki aka bakimbangiste kaka nde créer a créer mutu les lilingi na ye selon ressemblance na ye donc biso nyonso bato nzambe créer biso les lilingi po nzambe nde azalaka mutu biso azalaki so mutu toki mabele nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo osango nde bango nde bazalaki bato babite to créer mutu na lilingi na biso kolo yesu yazalaka yaya na biso po ye nde mutu asengaka ba créer mutu nzambe tata nzambe mwana baboyaka biso tozalaka na vraie histoire bakimbangiste baboyaki mais tellement que asengaka kaka ba créer mutu nde bayaka ko créer mutu basali mutu nde biso ba oto biso to bima toza ba ressemblance ya nzambe po nzambe azalaka déjà mutu eta mutu biso bana na biso toza bana na ye donc soki apesi message ya mutu aza non kimbangiste ngana komisa ngote pona banga bino ape spirituel pona banga bino bato bo comprendre makambo te non na sali video ya TikTok bato koloa même bakimbangiste yo mona ya tata tala na isa bino les vrais bato bazaka na révélation ona kimbangiste ba révélation ezalaka te okosi po tata sino kimangu tanga bandaka nguya tata sino kimangu nzamba nguya na ye bandi ko sala na 4e génération na 1921 e bandela kawa na nkamba te bato ane ko zwa molimo wapi na nkamba te boyebi ke les vrais bato bazwaka molimo ezande biso po tata akanga yango akangi mpona nini po tosalela pouvoir na biso tozala yango ya pembe pouvoir wana po esala toyoki kozalaka bato kotuntukaka te kokweyaka te toza na niveau mutu na mutu na capacité tinga na tuntukaka te na kweyaka te mais nzambe alobelanga na kati ya motema nazoyoka voix moko loba na motema na litoi nanga nayokaka makambo na motema nanga epuis mpe nalalaka soki nalali nazozwa ba révélation il faut na nimba soki na nimbi kaka wana nazozwa ba révélation ozonga ndenge siko nzambe azokoutilize lenga na bandenge na ye eza na bato mosusu batuntukaka me kotuntuka wana molimo wana ntango tozala yango eza ntango oke tocreye toza na ntango ya molimo te toza na ntango ya kotuntuka te eza ntango oke tocreye tata abongolaka makambo na ye tocreye aza na posa ke todécouvrir tomiyeba moto bundo uta wapi moto moyindo ozali nani odécouvrir pourquoi biso tokoka kocreye te pourquoi kaka tozalaka na nsima ya mindele pourquoi kaka biso fo tolataka kaka oyo bango bacreye bongo biso moko eloko moko ezangi biso fo todécouvrir eloko wana ezaka na maboko ya tata simo kimangutanga ni nkamba oyo bomona mokie wana kuna nde evandi makambo nyonso kuna nde evandi likambo wana siko biso nde il faut totalisa nkamba mpona tokóma na étape na biso wana indépendance spirituelle tozi yango nanu te na mbanza kongo esika mokili ebanda nani ayebi bato bazala bahistoire kaka mokili ebanda so ewapi yango na bible na ndenge bakosa bino bible ezali histoire na biso me mindele babakisa lokuta mingi na kati me bible wana ezali kimbangiste boni kimbangisme c'est le kimbangisme c'est la bible kote bato babandaka l'histoire ya bible yango bakomi koboya yango ti mais ekozonga epai na biso po eza matière ya bakoko na biso ya kala eza bahistoire na biso il faut ezonga epai na biso siko nzambe wana avandaka na biso nzambe akeli mutu nyonso siko apesi nga message mpona mwana na ye nakomisa te po aza kimbangiste te non nga na bino tokotambola kaka ndenge moko te
nga nazo tambusa selon vocation nzambe na mapesinga selon ndenge nkolo na nga zo guidelenga sur spirituellement na tambola spirituellement et puis nazo tambusa vie na nga kaka ndenge nzambe na nga alingi la tambulisa vie na tambusa su vie te ndenge batu na vivaka su vie ya batu so vivaka te nga na ko vivre vie mususu na sala kaka onzamba lingi c'est tout na linga kapena tenga mate na linga kapete ke na sala o esepelisa nzambe te na bondelaka mikolo nyonso na senga kapena lelaka mais o nga na salaka ezali ndenge nzamba lingeli na sala musala na ye alors mutu nyonso aza mwana na ye nga ko bomba message te pona bakimbangiste balo bakeo na kofingisa nzambe mu santo kombo tata simo ki mo kyanga ne banda kofinga malelo te nga na zoloba na nga soki batu ba kofinga etali bango e komi ko rattraper batu ebele ba finga bongola maloba ebele ba finga ba chula bongola maloba soki batu ba fingi batu ba lobi yanga nini na kati yanga nini po lobi ko rattraper bango ba ko futa po bazana esika okende te ba mata ba kita ba na esika okende te moyindo nyonso suka na yo oko découvrir nzambe ya solo na mokili po ezana batu musupe ko tira ko découvrir te bible lobi yango molimo mosanto akoya akovanda na bino libela na libela mais mingi bakoyeba ete bana bilembo bana bilaka bakoyeba qui pleut qu'il neige obondela suka koyeba ka muto yo bondelaka yango na yebisaka bato bolingaka boyeba nzambe obondelaka nani tika imagination obondelaka nani nzambe obondelaka aza nani azalaka wapi aza ndenge nini po Dieu a créé l'homme à son image selon notre ressemblance tozali ba ressemblance ya nzambe ezali la Bible ezali biblique mais pourquoi ye moko nzambe a créé son image na eto mona kaite bakosa kamino ke nzambe aza moto oui nzambe azali moto mais azali moto abongwanaka ozomo mais azali moto po a créé ki mokili na ndenge ni na maloba kaka a créé ki moto na maloba te a décorer ki penza nzambe tata nzambe mwana nzambe molungu santo yango mona kake nkolo yesu ozana nkolo yesu abelela ka su nkolo yesu nini abelelaka yo ndefo yeba po biso to yebi nzambe to yebi lobele ya nzambe nzambe amikitisaka aza kati na bino mais amikitisaka amibombaka na ye mais yo soko sosoli ye akomilelakisa epai na même na barévélation même na banini tozala nzambe mais nzambe azobelela mpe so nzambe po akabola bakor na ye donc abelelaka ka bakor na ye moko abelelaka bakor na ye moko donc po oyeba likambo ya nzambe il faut ozwa appel ya nzambe neti l'église kimbangiste nkamba nouvelle Jérusalem il faut ozwa appel po kozala kimbangiste ezali vocation omoni église kimbangiste ezali c'est le royaume de Dieu makambo ko bimane neti biso bato boye to bimi neti ngande muto boye na bimi boye donc so ozala mutema te soki ozali donc soki ozwa appel ya nzambe te okomona ngaka mutu mabe okofinga nga okochola nga okobenga nga mutu mabe okoloba kinga na obundisa lingomba okosala nyonso oyo kolinga mais soki ozwa appel ya nzambe soki ozwa na vocation Saint-Esprit bandolobaka kati na yo ke ngamoko muna zotambwisa ye bandolobaka kati na yo andokitiso motema donc okomona nga mabeti mais ba oba mona nga mabeti yebi ke baza 26 ata ozana kati ya lingomba ozali 26 ezana bato mosu ba profiter na ba émission na nga bazo profiter na ba émission na nga baota azana maloba te malonga ya koloba te ena bato mosu na olinga kutu tanga kombo te na pesa gaz nga ngo pesa bato mami kie gaz te mutu moko akenkamba aye mazo comprendre le côté muto vivre na mokili a comprendre kaka te azo comprendre kaka te et puis ba ye na ye pe a créer pe église na ye bato nyonso ba créer église o te keza ba baza ba 26 neti nga pe na mutu moko yamba ngate na chaîne na ye azo lobela 26 azo kumisa 26 chiffre mal satanique ale nga pe na chaîne na ye mwana tata simo ngi nza chambi molimo santo nzambe molimo santo na kokata émission donc nga tana ene émission na yo fo lobela ka o nga na ye yo fo lobela nzambe na nga donc yo ko kotisaka buzoba moko te na kata émission okokata il faut lobela kaka nzambe na nga soko za na poso lobela kusu zelanga tana okene et puis nga chaîne oyo bakumisaka monde 26 wana satanique na leka kango te na ko leka ngo jamais
Oza monde mabi bango pe baza 26. Soko moni muto yo azo ko kumisa mingi 26, azo boya nkamba, azo critiquer nkamba, azo sala kwa sembla aza 26. Ata créer lingoma na aza 26. Ona mokilo to zaka na ngoma mibale. Na ba église mibale. Église ya Satan, na église ya Nzambe. Ba groupe de réveil nyonso. Ba ngoma ba créer ka bana basa bilobela ba zo créer ka wana. Nyonso na 26. Yo aucun kamba. Tomona ba pasteur rebelle. Tomona ba pasteur rebelle ya ba non kimbangiste. Aken kamba. Ba ebise ke Nzambe yeyo. Amoni peke oyo ye amonaki. A sentir avec oui, Nzambe yeyo. Balakisi ye Nzambe, ba ebise Nzambe yeyo. Metango bazonga basala kani ebele. Tout ça na ba témoignage to na bato wana. Azongi abomi. Preuve mususu ya pasteur Kikonga. Pasteur Kikonga ye wana. Asalaka pasteur église munene. Mais asalaka nini? Aboma église wana. A comprendre que Nzambe o bato lukaka yeyo azali na nkamba mbe Jérusalem. Lelo akoma kosala ba témoignage, akoma kolobela tata Simon Kimbangu kiangani, akoma kolobela nkamba mbe Jérusalem. Mingi pe baza partout dans le monde ebele, ba bongola mitema, ba comprena que totambwisa mina lokuta, ba koma ba kimbangiste. Mais yo aucun kamba. Okutani na Nzambe, balakisyo ke Nzambe yeyo. Ozongi o continue ko sala lingoma na ya chiri chara. O continue ko sala ligablo na wana. Ozoma te ko za 26. Et puis o komi ko défendre bato ba bundisa Nzambe molimo santo. Bato ba finga Nzambe molimo santo. Oza 26. Po soko zaki na spiritualité. Olingaki o sala sur mbo église wana te. Alingaki a boma ba église wana. Mais bato yo tozo mona ke aucun kambo yo continue ko sala l'église na yo. O continue pe zo bundisa pe susu Nzambe. Ozo kote la bato bazo bundisa Nzambe. Oza bébé spirituel. Oza bébé spirituel. Oza la spiritualité te. Ozali bébé spirituel. Ozali pe 26. Yeba ko matoki ta 26. Oso ko uti les gens kamba. Faut eloko mo mutu ya faut comprendre. Ce que comprendre te Nzamba bomba mi ayebi koza 26. Ya mwana moye ala kisa yo monene na ye ezate atali yo ka bongo kende. Mais 26 oza 26 okomonaka échec na bango okokende na bango elongo. O tango wana bolimbi se kozala isuste tata Nzambe tata Simon Kimbangu kiangana Nzambe molimo santo ako wanga na bino. Et puis na koyebisa bino totalanga bomoni chaîne eza yanga mutu moko tatinda anga ni papa Simon Kimbangu kiangani ni papa Mbenza ni papa José de Ngenda ni papa Zako mutatinda anga te nkamba tinda anga te et puis eza ka tel kité nazo sala na ndenge nanga mutu moko ta yela anga ba bêtise alobaka de n'importe quoi yozo yokisa ngomba soni non non ça la vocation nanga ndenge yelinga na ndenge nanga na ndenge nanga buyaka kolobaka nanga te de n'importe quoi bozoloba wana il faut arrêter ça nazo sala musala nanga ndenge vocation ezo memelanga donc na 26 te naza naître te ngana sala Nzambe nanga na ndenge nanga na lolenge nanga mingi baza kimbangiste mais baza ba bébé spirituel. Po bazo mona kimbangiste yoko eza ya bango moko. Nzoka nde kimbangiste eza ya mokili mobimba. Biso mokili nyonso toza ba kimbangiste. Le baba ka kiboza la bato baza na signe ya Satan 26. Bango le baba kimbangiste c'est baza 26. Chiffre masi, chiffre satanique. Mais soki oza 26 te oza mona le bomona elaka. Ozali kimbangiste. Eza la bato bali banda ba comprendre te baza ba kimbangiste. Baza ba kimbangiste. Alors, mokilio mobimba lingomba ekotika la se moko. Dozoyoka. Donc on nyonso ko telemela na mona ezoba pe na mona bébé spirituel. Donc eza ndenge na osala musala na ngabo tika ngakimia na salela Nzambe nanga na ndenge esengeli. Eloka na senga kabino prière tuna Nzambe
tuna nzambe te ma omona tata Simon Kimbangu kianga nazali nzambe te mais tuna nzambe oyo bondelaka relation nini bozana mona tata Simon Kimbangu kianga tata Simon Kimbangu kianga nazali nani nzambe azali nani po bazoloba na mokili kaza nzambe yo sikola kisanga tata Simon Kimbangu kianga nazali nani epai na yo et puis senga pe nzambe wakela amilakisa oyeba bela nkolo yesu pa milakisa place nde sukisa elika po nzambe soko beleli akomilakisa tala bomoni nzambe ngana bondelaka tata Simon Kimbangu kianga azaka faible na prière yenda bongo livinanga yenda bongo livinanga ngana zaka fia miyembe ya libanda ya baloyenge mais tata na nga nzambe na nga o ngana betela katolo nzambe na nga nde bongo livinanga azaka faible na prière belela etuna ye bengai na ba prière tuna ye omona ye o ako révéler yo ako commission étape yo lingi po azali nzambe boko luka nzambe o bino bo imagine ka wana azalaka te pe akotikala ka kozala te mokilo bomudi de kufa te ezokufa no mabe kotini tata Simon Kimbangu kianga nazana biso osani azolinga bo sosola ye moindo kumisa nzambe na yo libota elaka utembandeli loposo ya talo yeme apona moindo zala mayele zalana poso soli moindo zalana mayele zalana boso soli moindo kumisa nzambe na yo libota ya elaka uta ebandeli loposo ya talo oyo yeme apona moindo zala mayele zala na bososoli moindo bososoli ezate kabilobela na bozoba bososoli ezate bososoli yango ezozanga biso soki ososoli ozwi kimia yaya nga nde naza boye ezozanga de mokili mobimba esosola tokota mutu afungula chambre na ya ba chose cachée o nzamba bombela okoma kosala makambo ya minene okoma ko créer mais na vie stabilité normale nga nazwi yango ya stabilité vie o ya kimia nalobaki de bitumba nyonso kolo nanga bundela nga namona ngo sute eyaka lisute na ba révélation nanga mais nga pe nazo prier kaka nazo prier na lingisu ko mona ka ba bitumba te kolo yo bunda kaka kanga mona nzela nanga na mona te na mona lisute na koma ka ko prier ba prière nanga nazo salela ye tata Simon Kimbangu kiangani ayebisanga batu ponga na bandai koloba mingi papa vina nga boendeni wana nga vina nga loyenge ata na zwimbo ko sila donc omona ke ovivaka ozala mbome ozalaka na kimia te ozosimba no pe mbome ozalaka na kimia te vie ya mutu eza stable te omoni pe ya bonzambe nazalaka na ngote nazalaka na ngote kimia oyo biso moko toyembaka ba ange bapesa nzembo kimia oyo tozali koluka ejalise na yo mabota manso mate motema epai na yo tata biso tososoli yo biso tondimeli yo biso tokolanda yo donc biso tondimela na biso ye déjà so kimia o bato balukaka ezalaka epa na ye siko kimia wana nga nazalaka na ngote mpo nazalaki moto baloyenge tata linga masanga te siko nga na ndomela masanga tata lingaka baboite bambiance te ya lingaka osalela yo kumisa ye so nga nazalaka na mondi wana mais amona kotala photo mo ya camarade nanga mo boye azaki mbangisa akoma ko conduire akoma ko vite avant nga na bi na mona pe ba fille mosusu nga bi na sa motema na lobango bakimbangise pe ça va bakomi véhiculer bakomi ko développer mais ngai vi nanga boye pona nini ti lelo nga penza kaka boye nzambe mais mukolo nzambe nanga bandeko tata Simon Kimbangu kianga a révélanga aloba nanga abinanga mwana nanga na yebi oyo olobaka ke bakimbangise bakomi boye ndenge nini bavina bango changer pona nini kaka nga bebi tata nanga loba nanga nini alobi bango baza na bango batamasumu mais bazwanga batianga kati na bango yo pe soko zwinga otienga kati na yo okokoma lokola bango
bandeko tant kana yoka kibongo na changer vie nanga na bitata banda lelo na tie okati nanga zuanga salelanga oyo lingi salela nzoto nanga lolengi lingi yo nzambe olinganga nga pe na linga yo okotelanga na motema mobimba gimbangu yo nzambe nanga yo mokeli nanga tindanga misala na yo pwete na salela se yo nzambe nanga belema na lingi yo banda wana nakomaka kosalela ye apesinga mibeko na tosa abi oza na mosala ebele tika boye na tiki abi kobanga te nga moko na kosunga yo wana ba révélation na otosa kaka o tata zo koyebisanga par rapport ya révélation lelo nga nalelaka su te vi nanga ezwa kimia lobilo bokomona makambo nanga bokomona botala pena ke oui mona moso pena kaninga lobaki ya solo vi na échange ezwa kimia banda na zwa ye na tie kati nanga premièrement ya liboso mpe omoni pe o tozanga na mokili ndeko nanga eza eloko moko ezangaka okasete ndeko vivre bon eza na kimia moko boye ya bonzambe nzambe soko sosoli o comprendre kimia wana okozwa ngo kimia wana pe hier eza na bana na ebele bana kati basosola nzambe bakomprenaka na bango kaka esika baza te eglise kimbangi mingi baza na kati bakomprenaka esika bazalaka te bandeko nanga bayebaka te c'est le royaume de Dieu c'est le royaume du ciel bayebaka te bazo vivre na bango na église mais bazo comprendre pena te mais moye bakutana pe wana ya nzambe bakutana nango te po bazo comprendre te baza pena nanu bacroyant te soko moko croire penza ya solo ndeko nanga kimia wana ya ekolata nzoto ponga ilatinga deja nga elatanga soki pe okomi kosalela likambo na zoyebisa onde kunanga okozwa pe diker wana talaka na lingoma na so papekisa mesh meza na bafi batiaka mesh siko eloko wana motuya oyo kosala ozala bien ozwa mondeni tata pekisa ba pantalon meza na bafi balata aka pantalon kosomba dimanche te mais eza na bafi basombaka dimanche balambaka dimanche mais mokolo natalaka natangaka verset biblique wana parce que moki yanga na lobaka na ye kaka ye mais mokolo natanga verset biblique wana makambo nyonso tata lobaka ko osomba dimanche te fona luka so verset biblique yango na kotiela bino yango awa okoki kosomba te okoki kolamba te po ezali mokolo ya nzambe ezaka mokolo kwa adore ye kosomba dimanche osomba pauvreté ozosomba malade ozosomba bitumba kosomba dimanche kolamba dimanche ezalaka mabe ngai nasala constant moko nalambaka samedi mo nalambi samedi dimanche na tongo natika lolia mokie naki église kozonga nanga premier jour elekelanga biloko nalambaki lobi na chauffer yango te ngai soki kobeba tata ya napesi yango na maboko na yo etalinga te wana yo moko gérer naki église naya nalia biloko ngai bime quoi loko aka nalambi yango lelo biloko goût biloko bien ya sans problème loko la kaka nalambi ebebaka te bandeko ebebaka te ata ekosala kuta te loko te ezomona naka lokola otikala kolamba yango avoka église mais nalambaki yango samedi banda wana na comprendre bia tuka nzambe aza somo nzambe azali somo azali moto abongwanaka moyo comprendre ezate yango ta bomonanga bolobaki makambo na église na biso ezali te kasi nzambe aza moto abongwanaka ayebi ndenge atambuselaka makambo na ye ye moko aloba on va diriger ce monde en tous les domaines. Oh Kimbangiste, vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Donc on va diriger ce monde dans tous les domaines. Ça c'est mon domaine. Il faut bon dimela yango. Oboyi yango etali. Voilà. Merci bandeko. Abonnez-vous sur notre chaîne. Chaîne Ndeko Nabino. Maman Francisca Kabalenda, la princesse d'Nkamba Mve Jérusalem. S'abonner. Maximiser, partager l'émission. Awa pena conscience et bozonga ondeko nanga. La sagesse spirituelle et vandina. Voilà, merci à tout balandinga ticket et nous avons ensemble tout ce qui manque à Pambola Bini. À la prochaine. Ciao ciao.
Botala mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Kibangu nalongi mokili Kembo ebele mikembo banda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili Otinga mikumba ya mbilo banda